Bandeko mbote ya mingi mbote na bandeko nyonso ya Nekongo. Programme ya lelo, lisolo ya lelo. D'abord avant nakende bandeko oyo balinga kotala programme nangai bana ana Nekongo. Soki okoti na YouTube linga ose enregistré na ana Nekongo. Donc ana A-N-A space N-E space Congo Kappa, donc avec K-O-N-G-O Congo. Soko koti na ana Nekongo okomona biso, okomona ngai précisément. Na 2020 toko banda toko improve, toko meka ko changer muke programme na biso, to comment un peu organiser na makamususu. Comme ça, bokomona un petit changement. Na ba rubrique na biso, ba numéro na biso, ba email na biso, tout ça. Et puis tout ça na email ya ananekongo.co, comme ça bozaka na moyen ya ko komelaka kuna. Na salaki moi email moko na itilizaka en entendant pour te meka ko découvrir bizaleli ya batu, mitema mabe, ba méchanceté ya batu. Donc on a déjà tout découvert. Alors année prochaine to meka ko changer. Et puis konono ekozana nzela, konono ezoya pour l'année prochaine. Tukozana ba fête ya minene oyo kosalema. Exama na France oyo bana Nekongo nyonso bakokutana ba pays surtout Europe, ba États-Unis bakoya. Donc bana Nekongo toujours. Oyo ya Nekongo, je dis bien, ba tu organiser en Nekongo ya Angola, mais tokondima pe engulu nangi Nwekufi, engulu nangi Nwanda bango pe baya. Même Nwakatu na keza na kalavo mosi Nekongo tokondima na biso bango. Bandeko rubrique ya lelo, donc bo s'enregistrer na ana Nekongo. Ils ont gratuit, ou cliquez cloche wana. Et chaque fois qu'on a un programme et qu'il y a YouTube, vous allez bienvenue na part na bino, comme ça bon mon on est là, tout le conseil na bino. Donc on na lobaka, je ne dis pas que nazali à 100% correct, oui, j'ai 100% raison, mais tout ça là présent ba recherche na bato ba vivaki ou ba salaki ou ba vraie histoire. Donc ce que moni ngai na lobeli bino likambo eza ya solo. Donc bato bazalaki to ba politicien bazali oyo ba pesi biso information oyo batu ya CC. Mais nous sommes obligés de cacher leur nom et to lobi yango. Alors bande ko ngai lelo oyo na kolobela mingi na kozala un peu na mélange ya ba langue, na koloba portugais, kikongo, lingala. C'est le motivation, c'est le sentiment, feeling na ngai na oyo nazoloba. Lelo na kolobela kombo ya tata moka zalaki trop koni. O ba yesi ma ba yebi ete papa Mingiedi Mbala. Na koya meme na ba anecdote na kati oyo batu musu ba yebi me batu ba lobela yango te. Bandeko pauvre angolano, pauvre du Règne du Congo, et puis angolais, ba Congo di Angola, et pauvre angolano. Nós tínhamos uma pessoa no Congo chamado Mingiedi Mbala, parce que ngai au moni biso na Congo, on nous appelait de bazombo. Ah, bazombo, batu mingi ba comprendre te, mais pourquoi bangolais tout bazaki mélanger, baso benga bango bazombo. Non mais cause ezalaki, lelo na limbo na bino. Bazombo ba na wish tozali batu ya munoko moko, tozana tradition eza peut-être ndenge moko, mais pas à 100% ndenge moko. Omoni neti biso bana bato ki bokolo kinziti kila to negizaka na biso yango.
mais batu ya damba kintitikila funwa vuidikyo fiti banga kintitikila bosi kwena na mama nka mata dilongo omoni donc ba différence wana existaka alors mutu akibokolo azalaki ko se comporter on dirait azalaki plus civilisé na bakongo nyonso tu donc na biti ke azalaki bongo mais mutu akibokolo azalaki ko se comporter na majare ya ndenge wana alors comportement wana bamboka tozalaki bato wana bazalaki ko sentir yango ki bato oyo on dirait basaka bango moko me bango makambo bandindaka na bango yango ezalaki mingi bato ya kibokolo bato makela duzombo bato makela duzombo bazalaki makasi na commerce mais biso tu bato ya wiz ya manza Congo pekisu makasi na commerce mais bato particulièrement ezalaki ya bato ya kibokolo makela duzombo bato makasi et ça fait que bato wana du fait que bayokaka soni te baprogressaki na commerce bazalaki na bainvention moko boye alors tant toaki na Congo la majorité ya bato baki bacouragé baki na bainvention moko boye kaka soni te c'était de bazombo so soki batuni oti aza muzombo alors congolais akanisi ke non tous les angolais oyo ya kikongo ils étaient de bazombo alors babandi ko considérer bango bazombo bato bazanga mabele c'est là que na kizombo wana kaka bazombo wana papa Mingeli Mbala ayeko surgir et unu diambu itele kanda diambu die papa Mingeli Mbala lotomalande luzule matu bandeko papa Mingeli Mbala azane da ba 1800 na Angola. Mais papa Mingeli Mbala musimakela duzombo musiki bokolo ndeko na ngai na batan oyo eleki tubandi koyoka masolo ya ba histoire ya Congo parce que lelo yo congolais alobaka aza ko s'inventer c'est comme si bazana une certaine supériorité moko boye en réalité no akatukwa kana kwa ye mako. Alors, qu'est-ce qui se passe? Okomono dokolo. Ah, Kingandi na bongo, Kingandi. Oh. Mais André Motor. Mazaki angolais. André Motor, la ba fula comment André Motor mais azaki angolais. Boye bagite. Les tous solo là. Kizole kwa makobo ngembwa ko Kingandi. Tozo solo la kaka tozo kita la kaka ba échange ba idée to solo la malamu bande kona ngai mutu ya liboso akina mbongo na Congo wana akina mbongo kasi papa Mingeli Mbala te aki muzombo aki angole tant papa Mingeli Mbala comme akumina mbongo les deux colons n'existaient pas bazaki ni lokote. Et puis, Batumik, on dirait qu'il y a une histoire de Dokoloté. Mais je comprends tant on défend les Mbokana. Yo, Dokolo. Non. Et waouh, tant le coup pour tout, on a Belgique, on a Lomba di Panda, et waouh, Dokolo, Ngakakala, Yenzibuza. Mugivulangi nanga. Dokolote, Dokolo Tabongo, waouh, tant di Panda, on a Bani Nzibu Kuputubo, Alunwani di Panda, et Dokolo, Ngakakala. Yenzibuza. Oti dokolo kina mbongo ate kidokolo ngako. Dokolo kele nzimbu wa mwanani uzi sope rusa kuna ngola. Parce que lelo na ngola koma kaka soka tolobilika mbo bapaya babima te bato bazoya sala ba des autres soko toucher kaka Congo ikoka ko te kasi mais te biso te zali royaume du Congo. Oh. Ewa nandi kuna kaka royaume du Congo ewa mwaneno mwana dokolo bisi sope mwana rusa kuku Santo Meze ewa kuna Congo dieno vole sope nketo ngewele koti kulongo kuna Congo dieno
Ote ba mate bino tribalisme ote eza Royaume du Congo wa na Congo di yeto na wenda na sope nketo bake nketo unata kunapata jako kukalange ngei kubangle nzibu kuna chiapo siko yo yesindika doko lwa kendeki na ngola wele sopa ote mwana na biso za ba Congo za kingani wa wele sopa yandi wo sopa bo yandi asopa buko kibula ngini na olupandi kimbutu do biso to Congo te biso ezali Royaume du Congo na Royaume du Congo ezalaki soki oko bali mwasi ozwi mwasi okena ye na mboka na yo epa obalaki okokende te okoti libala epai yo na libota oyo baleli siko sindika kendeki sindika balaki to babalaki sindika donc basaki na bango na mbongo te tangu sindika moniki no kuyitomene mono wele ki sindika nsopele kotile kwani kulongo ku zombo lokola biso to mitema malamu na ba ris ba ye na ba ekolo moko boye na ba santo me ba ye makatome ba ye to ndimi bango to avene ki fume kuma biso makato to wela kamboka aupo lubaki makonzo lubani kikonzo makambo ya mboka babetela ka yango makonzo te makambo ya mboka nakakala mutu embu luntikulelaka lutilikoko mambo makanda mambo avwandila na mama makanda mkrobali makonzo mama mtoto kama kala makonzo ko yango wana ba mikolo na biso lelo boza komonisa biso pasi mitema za kosala biso pasi o Santomese chegou ao ponto de matar angolano como se fosse não sei o que. O Santomese como um país pequeno que não vale nada, que vai fazer uma filha não sei aonde na Rússia, a filha vai vir levar todo o dinheiro. O Zaire vai sair da onde? A vir com história, porque o meu pai era milionário, mas o teu pai era milionário. Na independência do Congo, em 1960, o milionário do Congo era papá Minguedi Mbala, era de Maquera do Zombo. Se eu estou a mentir, corrige-me, vocês congoleses, que não gostam de ouvir a verdade. Quando falam a verdade, não vem pai que se polo mineato. Estou a dizer a verdade. Quem vai contribuir em nome do reino do Congo foi o papá Minguedi Mbala, que nasceu em Angola, que vai fazer comércio, nasceu em 1800 e tal, vai fazer comércio no Congo, ficou rico no Congo, ele que vai dar dinheiro no fundo dele do comércio, com metade que saiu de Anguena, que trabalhava com branco na altura, que estudou no missionário do Mayombe, e eles vão pagar o advogado na Bélgica para defender o Congo, para ficar independente. Foi Abaco, não é? Oh, c'est une histoire vraie. Papa Minguedi Mbala na kisasa lokola biso ki bazombo, donc batu bazanga mabele, baye na kumba na munoko batu pamba. Et pai papa Minguedi Mbala azalaki kovanda, azalaki na voisin na ye, azalaki na makimba na ya voiture, azalaki soki kalaka soki na compagnie nini wana. Donc pona ye muzombo mbwa, muzombo nyama moko boye eloko ya pamba. Papa Minguedi Mbala azalaki ne commerçant, okala enzwani onene. Bayebi te kino papa Minguedi Mbala akina chambre na ye, soka uti commerce na ye tanka vutuka kunzo kupipa ye dila diani de awabandi labo de dila vidi nate formo voima kinga de nzimbu sikalange mukati. Soka te kina ba bisikito azalaki na ngota mazonga kadoko bana bachana basaki, zaki basaki ya mbongo. Alocha mbongo na banki te, kakale suku di mvimba kalungile nzimbu kunzo. Sushi ne zeka no bana ne balia voisin na ye azaki na voiture na mandako nya munene tongaki soki aye olia parka ka voiture na ndako na ye uti sika lo bara kielo kinzo ki papa Minguedi Mbala soki papa ye ewa ndio mbo futa kaluje ni kakatro dioko wana papa Minguedi Mbala wana nzoka de lokola ki muzombo sepa papa bikino ba seki no ya na voiture na ye yo zoba oyo yo sana mabele yo wana kalaka wana afinga kamzombo
bana ya papa mingeli mbala pe batanga pe moko azwi diplôme tango moko azwi diplôme papa mingeli mbala moni bon ndio mbwa mfuta kufinga ngemono kazeke boyo pe mwana be manisi esikola ikumbuka sa imbali ke nganga ngo bazomba lakiso kuzofinga bo ndio mbwa ngwani zone mutu lumbukina wana bazomba wana papa mingeli mbala nakakote kunzobele baki dile dinzimbu wana ba passade bimi ba passade no ya sika comprendre wana zuko mwana papa na diplôme wana bon papa lo bimbo lokolo diplôme na cadeau ya passade papa mingeli mbala weli givre talo kalvo ya sika na plastique nete dile dinzimbu akomi na kompani bona nyonso makalo lobi yo utula mbongo wapi abi uto busembo de talo kwa na mbadi kitalo tata baki dile dinzimbu rwa bantoto kia bo zifuene so di sala do futile mudil kudil zifutiki kudila kudi kangi dile la dile le panike ka papa azui passade ya sika pona mwana ni asisi classe ayena ngwa bi pa voiture na ba parke yango sika mbwa futa wana chaka voiture na ye anete kalo zi sika lo wanu wakati nakatuki kusalu lokola muzongo tupama chaka voiture na liboso ya papa mingeli bala ngeza ko papa mingeli bala nzimbo kala ye kutudoki kutulo katami kutuko yani kutuki fetete kwani tata wana zongi bo pa famulika kino bacha passade ya sika wana tata wana tomboki ake parke azongi be nyama nini wana tie voiture ne awo po se aya ko longola singa fana parke car siko esika limba longola voiture vana kielo kintu kitata mingeli bala wa papa mingeli bala yani ele kambo wa mingeli bala bo balobi mvoma yela bi mutola longola voiture sana libanda papa mingeli bala bi kalunkumbi ko nuini ki kewa wa maladi malabu kakele balbe ni kwa nzimbu kalunkambi diambu ko suka na ngota dawana iko beta poto na chivatira na chafatira ngesika wana ele kunkamba bote voiture wana ya mwana ya papa mingeli mbala 60 azu diplôme ya wana basomile cadeau na voiture abi nini pauvre ya papa pamba wa botula mbongo wapi mbo kufaka banzala papa mingeli mbala nakabaika bisi kumkamba bo olobi nini yibilo bati ya pamba pamba oyo okuzula mbongo mkufaka banzala muzombo ya pamba pamba papa mingeli mbala yiti kumkamba bombo lokola biso bati ya pamba tokufaka nzala tokondema wana voiture na sumine mwana ngai wangi nange mutu pamba ikondema na kosomba avion comme ça obaki ngango ngeli papa mingeli mbala biana lwena babe mbutulo nkambe bo via un video funu talo ko bakitulo talo avion ko bakeko tuna talo ya avion ba yeli papa mingeli mbanda talo ya avion tango wana papa mingeli mbala bili bike se tsabu zenzimbu zibike liko tsabu zenzimbu zibike avidi senzimbu kuntobo lunate nzimbu pena sumbe avion talu ko bo lunate madira mata zitano ko bizikumi zenzimbu lunata papa mingeli mbala akei po apesa mbongo ya avion apesa yango cash asomba avion mbuta bikwa yeta na mbongo no atana mbongo ya avion mbongo ziki koka ko mbongo ya avion ezalaki ekoka soki na kosibino botu na ba obatikali naki nanga ko papa soki ke wadonda kufa sokana bomoyi botu na ye bakamanda ba papa ngwanda basaina bomoyi botu na bango alubani kitsangu bamakambo wana yango eningisa Kongo keno bazombo lokola zalaki angole ezalaki lokumu ya bangole nyoso tu keno bazombo bakufa kanzala babomaka mbongo na ndako
lwendi landi papa Mingeli Mbala ye mutu asalaki vita vita moko kaka lobonaka vita wana vita club kolo nango Muzombo yangana bamonaki bavie Kipedi bavie Ferreira so bavie Pereira bazosala biloko ya vita wana ezalaki nango ekipe ya bazombo bandeko na ngai nalingi kaka nayebisa bino bozalaka na respect na angolais Mobutu, le défunt président Mobutu, merci, était un homme sage et intelligent aussi. Bandeko, na ko rappele bino Manu Masivi na interview a Manu Masivi alobaka li solo moko ya ministre moko ya Congo. Ministre wana soka melagi dia soka melagi nini abimi kete il faut bazombo sino na bazonga. Ministre wana tomboka abenga na bazombo nyonso. Babima apesi ordre na tete na radio bazombo basalaki trouble te bazelaki te ke baya kokanga mwana bandako bango moko kaka atiki lupango na ye akangi biloko na ye babimi na bango bakei basangana esika bazombo tu bazalaki po bazonga comme il y avait aussi des cadres bazombo babotamaki batangi na baposte binene pe na Congo balete ba ministre comme qui pas Mobutu alobi quoi nani apesa bebe koleka ngai parce que Mobutu sabaki nini keno bazombo wana bango basimbaki ekonomi ya Congo bazombo wana bango basalaki keno ekonomi za malamu po yeza na bokonzi ezwaki 15 heures du temps mbala moko a exonéré ministre wana a leki na télévision a annoncé que non bazombo na droite et bako vivre na mboka ba sont libres. Tina Mobutu asalaki yango parce que économie na ye ezaki na maboko ya bangolais soi-disant bazombo bazanga mabele bautaki na mokili satana bwaki bango ekwena mabele pa na mabele lelo oyo batu oyo soi-disant supérieur trop intelligent bazana nyonso ezombo ditele tsunga nani kuna biso na Angola to lingi ba étranger te ote biso to libati ya royaume du Congo kingande si bani ka longi ko pangi mo sutsoni kene bo tango na nzembo ya mini Angola alobi na ngai kino Angola ezali ya bantipasado na biso te Angola ezali ya ba portugais basala ki Angola bantipasado na biso basala ki reine du Congo Mbutamutu tangu Manu Mangwana asala ki nzembo wana asala ki kobundila reine du Congo te bango nisu baki na maki bazala ki kobundela Angola bazala ki kobundela reine du Congo te parce que mundele ndenge na tangi na nani otindaki ngai j'ai lu ça mundele alobini ko bakendaki ko découvrir royaume Congo tango bazosala trading na bango bandeko totangi na bapoto totangi donc soyons intelligents na ba 1400 ye portugais ça la trading en Afrique na nani d'ailleurs les portugais ne savaient même pas que il y avait la peau noire à cette époque en Afrique dans des années 1200 hein portugais là qui puissance mondiale à cette époque ba ça la découverte qu'on a banzela ya océan pe ekendeki ba yebaki même pas que non les noirs existaient yo ngo pesa ngai kuro kona 1975 soki nani Diaz Novas ayeko découvrir tout ça mais non ndeko na ngai
mundele akomi alingi mayele na yo yeba yango ba mensonge na bango ko ba vérité na mutu na yo manu samangwana tang bazo bunda na FNLA bazo bundela reine du Congo te bazalaki ko bundela l'Angola oyo déjà mundele déjà asia bomaki biso asia panzaki asia kabolango ba trois pays et comme Congo Brazzaville, Congo Kinshasa et puis Gabon, tout ça. Et les Portugais ont continué à biso et nous avons révolté contre les Portugais. Tout le monde a belé à biso. Donc il y a mon atina tokeneki ba vie sans mangwana. Donc nzembo na ye il était clair na chanson na ye. Habitera do meus antepassados. Terra nini wana Angola oyo pa ya utaki. Il ne parlait pardon du royaume Congo, non. Parce que ce que le royaume Congo, quand il y a un Congo, il y a un royaume Congo. Donc il y a un Angola et ça qui n'a pas soutenu. Il peut décider que non, il n'y a pas de Congo, il parti au royaume Congo. Mais non, azalaki ko bundela Angola. Yango na nzembo na ye abaki Angola wana terra do meus antepassados. Donc le Portugais a changé en combo. A changé en combo comme Angola. Mais Mangwana, azalaki ko bundela mabele oyo Portugais apesa ki combo Angola. Yango ya azalaki ko bundela. Donc le Cameroun du Congo, tokotala ngo sima na fitir. Pour le moment, toto sana ba frontière wana comme ça na moto abonga mana part na ye azali. A prendre soin à part wana. Ce que comme na contrôle ya mabele na yo, à ce moment là, on a moyen on soit ennemi na yo, beko na makambo susu. Mais ce qui botiki Rwanda boto la binomboka, boya ko parler sur le royaume Congo na Angola, te biso to lingina na Angola, to le royaume Congo te. Makambo royaume to sola mosima. Donc boya ko kota okena frontière mususu, tango za ko tosa te. Nuidi kikewa. Pangizama likambo la lingala la mino pona kombo ya papa Mingeli Mbala oye tikali soki mzala likambo ko tuna ngai na ko yebisa bino sima mama mebele asalaki bomoni yango le Thomas Sala